soki na ye ata nakomi nani nzambe to nayebi te ki soki nayebi yo Roseline Mombo ke toza moto toyebanaki na vie to boye na olika te parce que statut nanga peut-être oyo nakomi nango to nakomi soki ndenge nini. Roseline Gisèle a passé un moment moko très difficile à Kinshasa. Nazolando très bien, papa. Nazolanda yo. Gisèle a traversé une situation moko très difficile. Même Bisso, c'est vraiment impensable. Je ne pouvais pas imaginer que Gisèle a subir biloko ya ndengo wana. Oyebi eloko bolimo ezalaka na ndengo wana. Lutunga simara yebana ke moto akolinga okolinga ete. Ça, nous donnons parfois besoin de Tumba. Il y a besoin d'artistes dans un poète. Gisèle a linga Félix, la statue de Félix Azalaka Nango. Narbomoto na yene Azalaka Nango. Azalaki mobali bakutana balinga neti oye boti mbuma bana babimi. Lelo Gisèle Félix akomi oyo azali lelo. Tant Félix akomi boye. Normalement, ils ont un impact direct dans la vie de Gisèle. Gisèle a dit à Moussala, à Osa Moussala, à on parle de temps à Kobo, à Kobi. Il y a une mission à Kobo, il y a tout ça là. Il y a combien de mobile à Kobo, il y a si de mon Gisèle a dit à Kinshasa, à Kinshasa, à la Nissa, à la Tata la Mango, Tata la Mango, mon compte à Boka. A commis à s'installer la Kinshasa, à la Bazota, à Pépuna, à Potima, à la classe, à mais Roseline, Toboïté, Gisèle quand même a dérangé, la épite celui qui a dérangé dans les Camerounais. Mais Gisèle a dû subir une pression, il y a consacré de la part de votre grand frère. Une pression, et puis en complicité avec la Moissine. Une pression, il y a consacré. À l'heure où je te parle, Bazotinda Bat, un soldat, colonel Pousso, Aya Koulokola, Gisèle garde na porte. Alors les gars, avec quelle intention? Gisèle Azali wana pas le président Azali wana. Naramike, Bosiko pas Kolongola, Gisèle garde avec quelle. Est-ce que Gisèle te range en quoi, maman Nata Roseline? Comment vous avez plus de 80 millions de personnes? Maintenant, tout le monde s'en va bien dans Mboka, ils sont là. Parce que donc, on veut faire mettre Gisèle de Nazaraba, il y a des boutons salés à Gisèle à Congo, c'est Gisèle ou comment? Dès que Madame a ligné présence de Gisèle dans l'été, mais si on est là quand même Mboka, Gisèle. Gisèle, on fait la sous la Congo, vraiment. Et puis, c'est la souffrance totale. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous êtes d'accord sikoyo? À l'heure où je te parle, Batindi, colonel Mokole Mousso. Colonel Mousso. Colonel Mousso, tout la garde. Et c'est pour quel motif d'abord? Pour un motif nini? L'immigration a notifié à Gisèle. Oui. A notifié à Gisèle que à Koki, il fallait pas convoquer que Gisèle pour la communication à président que le président ne veut pas que Gisèle Azala na Congo. Et hier, pas plus tard qu'hier, je parlais avec Paul Mundela. Je vais me dire à Paul, mais Paul, quand même, vous avez quand même la respect. On a un moment il y a président. Comment même l'immigration, c'est menacé, il y a un militaire, pas contre nation. Mais Roseline, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah bon? Est-ce que je sais Félix Nini? Qu'est-ce que je dois faire, Félix? Mais pour la nini vraiment, moi vraiment, et comme il n'a pas à boire nini, n'a pas comprendre, hein? Ah.
mokili ezalaka boye comme ça mokili ezalaka boye quand même moi Roseline yo yebi ngai oyo Gisèle m'a dérangé sur un lit d'hôpital Nazar en plein dialyse abi telema papa bantumela azali aza na moto akoyembela ye te kende kobundela ye kende avec mon cœur nakei nasala dio nazali noko ya bana yo tokutanaki yo tofanda nga na yo toke tolenga na yo tozosolola bon Gisèle vraiment Gisèle akosibili makambo nyonso tu vraiment oyo tu mwepa Roseline ata mobili kozalakisa sa Gisèle asali nini Bon. Qu'est-ce que Gisèle a fait? Attends. Zela, nani, Alain, pour Nazana Katia Mutuka, alors, ce que je propose, Nazo comme Anandaku, et je te relance tout de suite la poto solo la bien. Naza vraiment, oui que Gisèle Azali, vraiment, Azali en détresse, c'est vraiment, Azali la tresse, bato na ye surtout balongoli bango na misala tout basakana Gisèle donc bato nani balongoli banani na musala papa expliquez nga bien baservice Gisèle aza na bato na ye baservice na ye mosusu baza na bamisala balongoli bango to misala mama Roseline azobisa yo boye soki niakio asimbi mwana wana Gisèle maman na Roseline Ngombo omoni makila moi je mourrais na kutali boso so il y a quelque chose à Gisèle Gisèle a dérangeaka ye te quand Gisèle na yeba ina Félix Niakiro etakaka si Niakiro ose toucher ma sœur obike général akomi na ndako akomi na ndako Zela nazo Maman Roseline, oh, la veille du Seigneur déjà. Soki moi ça le film qui y a que la Momanangai. On m'a dit ça. On décimait notre famille. Allez, Zela. Allez, Pela, nazo rappelé, Zela. Soki y a que la Rosaka, Gisèle a dérangeaka ye te. Quand Gisèle na yeba ina Félix. Niakiro etakaka si Niakiro ose toucher ma sœur obike général akomi na ndako akomi na ndako Zela nazo maman Roseline oyo la veille du Seigneur déjà soki moi ça le film qui Niakiro mobala ngai on m'a dit ça on décimait notre famille Allez, Zela. Allez, Pela, nazo rappelé, Zela.